Awa bande koto bande bongo 4e partie. Voilà guerre oyo bana basi balobi toko simba masolo oyo tina suka. Boni tradition epime na biso mabala ya na bolingo na biso. Bakota zamba. Wana bake ko raisonner. Bota nanu atabino moko. Bozo raisonner tina ba plan photo sala. Bango basali ni. Bakasi siko keno ba gagner guerre. Bakasi ko yoko kanga ba paka. Po basali ni ba pekisa bango ba bo ma tradition te. Oh bah c'est l'émission, hein. Ils ont moqué. Ce n'est pas possible. Bah émité. Toi tu sais pas que non. Oh puis c'est toujours bon que ça. C'est grave. Voilà. N'attends pas aux aliko. Moi c'est guerre, c'est pas forcément sur tradition. To boyango, bah comment on va yeba. Bosela. Nasa na idée mo quoi. Ah bah idée ba niko bima. Ya malamu ebo mamutute. Makile tangate toyokana. Bana basi balobi. Reculer pour mieux sauter. Something that is happening in this video. Bana mboka bazobeta kali solo moko. Wepindeko makamesa na mboko yo nazomona ngo grave. Wepike bakati li solo. Mbote na yo papa. Mbote bonjour mbote. Bozama la moi Lisolo komi kotambola na balabala. How come it's only 9 that I save among all the elders? Ndeni bapaka mosusu babungi kaka yeka mtabiki. Asikutu na société ndoko mtasobanga te. Wobike asotambola na courage. Ndeti kaka keno bapaka nyonso bakangaki bango kaka ye batiki. Nalina sa lokola ye courage aboye bien. Sikolo baboyeko. Kasi ko ye mtatika li asuka patelemi. Nazomona pe suspect. Ina ba âge na ye. Soyo koli. Osala grave kolega ye. Nazomona ngo. Tala ava baluka wa tala biso ide fois pardon to longwa. Baba lefe bampaka. Natindi batu baluka bino awa. Pour makamumoga zo sale mawa eza grave. Oyebike la crise o eza ko frapper na mboka ezo déstabiliser nyonso. Igwe eza na makambo oyo ezo salema contre la loi. They don't have choice. Basa na choite. Because they know the consequences. Bango mo bayebi ba conséquences ba actes bazo sala. Soki ba kati mosala liboma na bango te. La loi ekokipe bango. Nako tuna bino pona bala soka. Nani kati na bino enlever ba paka. Mon commandant Ezaye. Yende mutu na baninga na yona ba koko wana ba lever ba paka. Tela. Paka na nzambe na sabela ka yo molo baboye. Tela. Malebe. Igo avec beaucoup de respect. Ezende zoba mona mosoyi. Na ba koliti na ye. Bangonde mutu ba lever ba paka. Po balingi ba corrompre bango, ba paka baboyi na bango. Po nyonso wana kaka babo ma tradition bango baba la mibali balingi. Bango nde mutu bayokani pe basali yango, ba lever ba paka. Bona lo basuni. Oye, surtout solo ba likamba tradition awo, yebe sabana basi ke tradition ko vanda ikotikala. Ngana ebi bangoti. Mwana mwasoyo. Akoloba malamu. Malame mama. Malebe. Bon. Oyebi elo na sobanga ke enlèvement eza crime moko ya mokete. Ezaka punissable na la loi. Soki moko na bino aza inclus complice na makambo oyo bobimisa bapaka na tango oyo po boza seke soki atokangi bino moko te mwana mwasi ya famille akobinga na makambo oyo ngai kutu te maboko na ngeza peto igwe bon lokola toyokani te na makambo oyo la loi esengeli esalema bango mibale balandanga na bureau la police mpona ba question mosusu etikali Nandimi boy mo commandant. Allez bon ndangai. Toke malama na bureau. Et comme na balabala, na mboka bana mibali bakomo beta lisolo. Ndeni ni biso to kanga maboko vraiment. Totika bana basi oyo. Basali o balingi na mboko oyo. Liboma na bango biso to tala. Mais non, biso poto tika te. Siko biso ba jeune. Baso biso ba yuma na bango. Tala preso na ministre ko photo réagir.
tika lobela yo yo na nga toyebike ba jeune baza force ya mboka boni bakangi batata na biso na présence na biso bakena bango totala ka lokola bazoba non faut tosala quelque chose nakondi bango te au preso na ntango ko to permettre ba jeune fille wana basala o bango balingi mais na ngambo na nga nalobi kaka na position na biso na makambo oyo tokomobima suspect etika toya bacomplice na bango tomimonisa mpe keno toza bainnocent mpo bamama na biso mpe bana mboka ndenge baza wana bazomona keno biso toza bacomplice alors que eza biso te ngai nalobi na ndenge na ngai yo na comprendre nyonso bolobi mais bokoki te kotina moto na guerre mais bobeti susu nano masasi na mokongo bana basi oyo bayaki ya basengi biso permission basala oyo bango balingi kosala mpo na justice ya mboka biso toyebi keno tozoyokana mpo na nini tokwesa tradition oyo banda kala toluka yango tozobunda mpo na même cause tokotela bango ntina suka oh preso obia na baparent na biso baleve bango babungi ozoloba boye vraiment nalobi na yo mpe preso ozofanda kaka kimia boye te nayebi kosa motu moko atonda sagesse yoka ngai raisonne nano bien ko bato bakokaseke non toza kaka na kati ya makambo awa totala mopanzi sango azwi masolo bana mboka message oyo euti epai ya nganga yezemwo yende monoko banzambe abomination esalemi na kati ya mboka oyo mbeba bolamuka yoka lisolo nganga kumu alobi soki oyebi kozala likambo na enlèvement ya bampaka loba na ona malembe o oyeba soki kaka bakambo nyonso ezosalema oyebi likambo yo moko bima o boye na o makambo soki otie teti oboyi kolanda maloba oyo bazambe bakopesa etumbu nalobi message yango eza clair o oyo ayoki te aloba na bandela o nakebisaki yo te boza koyoka fongola matoyi mpe yoka o mopanzi sango alobi ne bien oyo ayebi ka enleve bampaka oyo babungi aloba boni tobundi boye tokende na suka tokei koperdre bitumba makambo boye kosalama te nakaseki eze mo azalaki na ngambo na biso achange mbala moko ngambo abalukeli biso ekomi boye likambo nini ko oyebike avant atinda mopanzi sango aloba elinga koloba keno banzambe bazwi makambo serie siko biso baplanza ndenge nini kobanga te tokende kofuta bana mibali oyo bakolinga basala ke bampeshe mobulu kote na mboka ngai jideka nakotika te bitumba oyo ngako tukomalamu moye ngala mnambula pe beta kake beta mbala moko nani ngako tika nani ngako lembao nani kutu ate kutu stata na kobima na lifelo akoloba keno nzamba pekisa bitumbe bandi mutako zonga zati mais toyebe eloko moko eloko moko esengi biso tosala eloko boye fo tosala eloko ntina suka bana basi bakoti zamba balobi mbala oyo oyo akomeka akufa lobela biso kasi baide eza ndenge nini ko tobanda wapi wapesela biso ti telema wana ngana telema naloba na yo tala keba oye kolia esika lion azali na bilei na yo moko mpe liboko soko na libumwa problème ne ezali baprophète bebele boye ozokaniseke nga na comprendre te oyebi ke ozwi courage mpo na nazalaki na yo totamboli na yo aloke kosala buzoba nga na ndimba keno tolia sani moko yango solobela nani yango wana nazokomprendre te moto balie na bilei ne nani siko nini yango mpona zwi semi na mobali na nga na linga yango komoloba bon siko totala siko nani yango akolela awa asopeli acide princesse oyo violence ematie likola bolingo nzoka mpona zuwa bolingo atie acide na elongi apakoli mwana mwasi acide oyebi esika bampaka bakei bakangi bango kango nokokanga tala nakolibere bino bato oyo na condition moko
bomeka lisusu te Because if you po dare soki me, bobandeli if you dare, bomeki ngai bokoyeba I'm going to make sure nalingi nazala sur that you people ke bino spend the rest of your life boko in passe reste à vie na bino na présence yo toyokani te boyoki ngai sabato bandela su te toyoki bino hey tango babimi na zamba bapaka bake mbala moko pa ya nwa maka tela mona mosango ye afandi awe ozali awe amaka yo soki nani babengaka yo topesa information biso jamais tokoboma tradition moko te mobeko ekolonga susu te tiango na mutu na yo oponi oseli biso oyebi na bato opesaki bongo awe o no tozala nsima na yo lokuta toboyi jamais tokozala nsima na yo mbongo wana eke bolafa eke libela okasi osala biso nini okorompre biso no amaka tala tianga libanda ya makambo ya bitumba na yo vi na ngai nde naza boye nalingaka yango makasi nalingi te na perdre vi na ngai tala tika nayebisa yo eloko nyonso yo na bajeune fille wana bozosala naza libanda nasokoli maboko kotanga kombo na ngai kuna te bapaka balapi balobi yo moko na makambo na yo tolie mbongo na yo tolobi tokozala nsima na yo te tradition ekotikala biso bapaka tolingi susu te omoni na tata na ye moko aboyi omoni makambo mwana mwasi asali mwana nga likambo te aluki nini mpo asali boye donc ogadi asali boye na ye asali mabe ko amenase ekuta kosala grave la reine tela epai ya mokonzi bafundi mwana mwasi baye na mwana mwasi poso nyonso sesili na nzoto mama yaka na mwana yo bango na babimi wapi mwana yo ye wana oh bandelele makambo nyonso olobeli ngai yawa papa igwe nalobi ke mwana wa mwasi azwi acide asopeli mwana ngai abebisi elongi na nzoto asali ye nini nakondima ngo te ogadi oui papa yo nde tosali makambo na ye ogadi est-ce que yo te tosali makambo oyo kaye mutayaki na sidi kasabu akela ngai ngamo na botoli yango pe nazongiseli ye yango nasopelaki ye ogadi osali nga boye basambisa likambo malamu po o asali mabe bapese tumbu azala mwana mokonzi to nani likolo kana za na zemi ya oma amobi olobi nini yo za na zemi papa limbisa ngai oza na zemi ya nani nalobi amobi makambo mosusu ekomobimao tata yoki zemi aloka eko revendike traitement oyo basali mwana ye kanga moloko na yo amobi kaka ye vagabond wana c'est pour rien voyou ok igwe tala nakelanga sikoyo nakei nalongwa awo ezela nanu esengeli okende na mwana mwasi ngai nakotala tina mona mosusa likambo oyo na promettre yo yango bozela tokoma tina suka makambo oyo voilà bango moko mpe na ndako ya bakonzi bayebaka kokondane bana na bango soki basali mabe mpo basala vraie justice bandeko ye wana abetaka masolo $, banzele bazokrake ye amobi zela nanu te amobi zela ngai amobi ifama eza ngai kokima te akoma monstre ifama oyo eza nde yo amobi eza ngai me makambo esalemeli yo nani asali boye
parce que naza na zemi na yo omoni ogadi makaba salingai asopelinga si bo sikoyo ebongo nini kasi sikoyo papa na Igwe balobi na kwa kovanda na yo awa tala na balobi de mabe baso décision ya koloba ke yo fana na ndako na ngai soko yena ndako na nga kaka ndengo komika aboy olingi siko na bongisa yo na nini olingi siko na nzembe yo na le ngi mabe komele wala siko komayanga amobi ozo komo lo balanga boy vraiment siko yo tradition lobi malamu ke na kovana na yo lokola nazala nzembe na yo atika tradition libanda webi nini osana chance kumisa nzambe ndeko sokende webi papa na ngai nebisa yo azoluka mwasi mosusu azoluka deuxième femme mais na bandengo lobi kolingo vandawa c'est comme si c'est simple na minute yoko osana chance pour papa na ngai ondima yo pardon bonga na ko bala mobanga papa no awa ngala yeli to na yeli yo magape solo bawana nalingi yo zo balanga na kele papa na yo nalobi atala pardon papa na ngai ko baloka ka 2 ans après 2 ans bosilani na bino papa na ngai ko tazana bopikili ke bo kuduba nzoto salaka bon yo kenena no na ko raisonner na changer ba dollar na raisonner na osapo na yo amobi pardon ato gangia wato leli na yo kende nanu nako kanisa bon on a pesa réponse amobi vraiment kasi changer ba dollar na pe na zonda mo kipengai ozo sila ngana changer ba dollar na ngai kende amobi alobaka masola bolingo bien zoka na tango zeme kotaka abaluka kaboy na continue ko izwa bapel ya bana nanga basi awa omoni bananga na koma sango batinda na kati ya paroisse ya mboka yangona na ye awa bongo to sangisa makanisi to ye bandenge nini tokoki kosilisa likamba bana basi oyo baza ba innocente na mboka na pasi bazomona. Merci mingi pona souci na yo mon père. ezali culture pe tradition na biso tozolobelawo yangwana nakoki pe kosala eloko te soki nabengi bapaka te donc elingi oloba nazonga pe naya ntango kosangisa bapaka na yo. Igwe naza siro oyebi moko te akoki kobebisa tradition oyo bakoko batikela biso ata kutu sango mokonzi akoki kobebisa tradition te. Aïe, sango mokonzi kosala intervention nganga pe na ngambo opposant bon na nga awa te pona telemela moto awa na maloba nazaka kawa nde pona mema lumière na nzambe oyo eza kati na ngai na bana mboka. Hey Igwe tala nalobi moto moko te akoki koloba asala likambo banzambe baboyi pe batika ye. Nalobi kake ndenge zambe na nguya atindinga na loba yenda zali likola banzambe nyonso. Mon père na corriger sika wana awa tozolobela likamba tradition différence munene zali entre tradition na biso na la vie chrétienne bosalaka olekisi mondelo chrétienté eza tradition te donner à César rendre à César ce qui est à César sikoyo lilo bango lobi bongo te nalobi ya papa c'est la différence. Nana zoloba wana yo Coco Patricia et Coco Tindi yango soucieux nango te na ba conditions nango vraiment on mettait la raté pa mamoy yo tanga moloko na yo bakaki ba tsembe beta yo silence malembe imagine le mwana moke bo aloba le biso ba mama boy condition nanga elobeli nini na bien nasala nga bien nazodenda pe bientôt 70 ans mais nazodenda yo na age nango kokoma mobange bakolinga yo katata ya mutu te. Igwe ngai nalobi makanisi banzambe ndenge ezali oyo aza na mato ya koyoka ayoka. Permette nga nakende na ngai Igwe balobi tradition
contre ba chrétien. Po ba Kristo ba yebi tradition te. Igwe. Nandimi. Esengelo kanisa ebele na makambo na lobeli yo. Kanisa eza entre yo na Nzambe na bomoi. Nzambe apambola yo. Ah. Bakomi kosambela na Nzambe a intervenir. Pona makasi ya bomoto bakoi. Na mayela bomoto basuki. Ah, bana basi balobi botika kaka. Botika biso pe. Tozana mitema, tozana bashwa. Boni kaka bolingo mono kwa mboka. Eko suka wapi? Nini koya? Hey! Ba mero yo balobi biso pe tolobi ya boboya, bokita, bomata, tradition kotikala. Bwana bakeko sangana. Balobi biso pe tozana réplique stratégique. Bazabana, bazoluka nini? Oza kotia mosapina bozindo bazoyeba te. Awa bameki bakomona. Voilà balobi biso. Toza bato toleka, tomona, toyebi. Expérience loba. Balobi bakozonga kasima te. Tokokwesa bendele ya tradition te. Nabondeli yo pardon mokonzi pardon. Asaka mwana biso moko ya mwasi. Oh. Pona boni boye papa, pona nini tika mwana biso. Oko condamné pona nini sala quelque chose. O ezali buzoba. Zobela ngai. Soko saki na place ya mama wana, oyo mwana yeba panze longi. Yolingo sani. Pardon ngeka na senga pardon kaka pardon. Ogadi akoluka nzela na ye parce que ayebite ba conséquences ya action sali. Mokonzi apesa exemple. Esengeli mwana na ye moko alata etumbu nyonso na mbeba asali. Ata kola reine azolela. Na tour na bango, bongo baboya kosalela loi. Mobeko ngotela kabilongi. Mbano. Bandeko nanga basi. Na memi bino awa. Eza po biso tozwa tango malamu pe kimia. C'est parce que prière oyo. Eza kaka prière nyonso te otosalaka. Boyebi bitumba oyo toko bunda oyo ezali ya maini na nzoto na makila te. Ezali contre les principautés, les princes de ce monde de ténèbres. Esengeli tozala na kati ya ba prière oyo 14 jours et 14 nuits kobanda lobi. Nayebi ke Nzambe akorépondre na likambo tozosenga. Et que la prière de 6h à 18h. Il y a jeûne et prière. Moko na moko sananda kwa tata na ye. Pena pokwa. Soto komi 18h. Toko sangana susu awa. Tozongani. Tokutani. Pona ko conclure prière. No maka. Kamba biso na prière oyo toko kabona awa. Bangwana balobi kondima kaka na Yesu Masiya. Kondima oyo kwea kate. Oh Nzambe na nguya Nzambe na bomoi. Toguma melio to sambeli ete ozala Nzambe na biso. Toye epai na yo. Na kombo na Yesu Masiya nyonso lobi na liloba na yo. Oyo tokosenga lobi tokozwa. Oyo tokoluka tokozwa. Tokobeta ekuke pe bakofongolela biso.
Zambe tata ko permettre te biso to koya na soni. Oh tolela kaka boete tata. Zambe simba mitema ya bapaka bangonde ba comprendre eloko ezosala biso pasi simatoza na sengo na bomo na biso. Oh Jehovah nisi na bondelio na ebike ozoyandola mabondeli na biso oyo awa ba Kristu balobi biso tokotelema na Biblia pe na kondima. Voilà ba Amobi mwana ngai sikoyo makanisi ndenge nini pona mwasi na yo ya zemi pe na bafer na yo nalobela yoko wonesa kutulika mabanga te soki kaka bilanga na ngai eteli epesi bien récolte bimi Igor pesa nganzela na bala basebele siko makanisi za wapi bon makanisi ngasa kaka non bon za makanisi bele ba projet ça que nazo zela nanu temps ti ba $100 na mboka na biso awa ekokoma 1 million de naira eboka simbola ngo mbola ni kozela ngo wala c'est impossible mama webia mboko yuko makambe bongo makambe kolonyoso olale ola moki makambo susu avant dire c'est la chaîne prière mama ngana chaîne pona yo nalingi makambo oyo ya politique contre confusion comme ça tant bazo kanate dollar rezo mata et donc on s'en rappelle en Gabizaboui. Maman, aidez-nga yi. Comme ça, on laisse y forma aliaka pour ceux qui ont bambou en Gobimi. Na changer bon on anga ina pesi yo kaka au couvrir ba dépenses. Yengo, kenena lukuna, c'est le kamalama pour na fina yo comme on angai. Mama même est-ce que nous sommes pas l'été? Moussa no lingba sa pour yo. Moussa on est no linga na sala. Ah. C'est quoi olobia? Awa na zawa na $100. Nakelo lukasu musala papa futa nga kwambie na minute oko musala ona kosala pona ngai eza musala ona ondima e futinga ba dollar ngasa suna ba nifote na kelo kwa misala bilanga na mboko yo boni boyko amobi mama tala ebi na tango ko musala opelanga na kana na vie sozo futanga na ba dollar te za musala te bandeko totika ye mutaba projet ba dollar mais abimaka nda kwa tata na mama te oh mama yo kipe bokelo na yo lesa ye taona ko bimisa ba dollar na ngai na changer na bambongo ya mboko yo na futio nyonso na ba dépense na yo tala Don Bosco moto na ngai na comprendre ote okangi mwana mwasi oyo na ndako na yo mikolo bele boy qu'est-ce qui se passe kana na lobeli oti ayaki koluka ngai na sunga ye alobi ke non ba parents na ye ba bengani na palais yona na sepela ki afana na ngai avant moi temps avant to luka solution mais siko ayela ndako na yo aya lala ka kuna na kopona ote siko olingo ko sunga ye ndenge nini siko poni ka sozo sela ba parents ba silika permettre ngana sepela nano ba mikolo yo ko boni boyo ko tanga bakaka te boni kaka Don Bosco, vous êtes policier, vous êtes marié. Nabietala. Et c'est quelqu'un qui est baqué. Bon, dès la saboye, nous avons reçu un oh, bateau banane. Bon, Bolimsa, quand il est au tango belé, mais tu connais biso. Bon, c'est quelqu'un quand même là, c'est la bosse, si les satellés à Bamasola, la bosse, n'est comme ça. Voilà, bateau, il n'a pas solo, n'a pas ngoto, kozonge la bangoto, yé bamalamu, malamu. Et comme ma biso wapi masolo oyo et pas ya ba mère Patricia roulage mampinga et tika ko mama baelenga mama Patricia kende ko bala Patricia kende bala mama tika ngaiko et comme na makasi boyeli kamini ko yo kende luka mobali awa sute ba 60 quelque yangoy si le lo bala te bota te soni te kende luka mobali ko Patricia kende ko luka mobali mama ikomi nini ko okomona baloba tete nanga yenda mtaboya ka bibali na banda ko komemanda kwa wati nazaki nanga na ba 16 ans bala mibali bazoya bibali baya papa bengani bango sio na suki wapi na komba tradition sio tradition bebi ekangelinga mabala okomona belanga na bala atako tradition kende ka ko bala ko Patricia
okomi mukolo koko tala naza tante mama tika mambwana le benga yo msusu nasusu ya loko tela lobao nanga kene ka boyena bima naso mobali ka lelo ekomi nini mobali nga olinga ngate ngane na linga ye tika ngai bailenga mer mama bailenga mama na uri tika ngai Patricia, are you not ashamed of yourself? See her. Oboku. Nagano. See her walking boldly. Ba mère pe bazaka molende tina ba ajoyo. Asimba nzete mazosenga mwana ya bala. Yango ti lelo ngana kokufa ka boye. Mwana mwasi abota ti abala ti asala ndako na ngai. Dona kufi awa yopo kundi ngai kaka boye. Natika loko mwana ta kokote. Mama solo ba Patricia bala na loko pardon bala na loko. Amobi. Masolo ba dollar. Papa. Nazo se platé na ndenge zo lobelanga wana pardon. Mais lelo nazo se prendre yo. Mwana ngatala. Human life. Wone saka partie ya vie ya moto. Alors, moi nangai na ndenge za boy. Soko sale loko. Ngana ndimio. Eloko la kolsala na encourager yo. Papa ça va. Bon, omoni o sala boya. Soki moto moko na sima to ndenge sika na kei. Lobaka na moto ngo ke na kika na bilanga. Na kika ko bimsa. Ba koko na biloko nyoso to sana ngwana. Bon, yoko lo bana muteke na zokende. Sima ba yako landela ngai ba mbongo na ngai. Bon. Nasima papa zote ba policier ba vandawa. Ba surveiller yo. Pona yebike, muto nasima ko ya yiba wati. Ça va, c'est pas un problème. Bon, lokola olobi likambo mingi na ba dollar aussi bake likambo te. Sako yo ekokoka nango. Poso ki na lobi o dollar wana ekotoncha basake bele na peso mibale. Papa, saki mibale te zela kana kele na songa. Mais non, na lobi bien, zote basaki mibale ko baga te. Papa. Na goloba na mutongo ashamsha na babia minene comme ça ekota ka saki moko ya papa. Tango na kusonga wa webia olingite papa na tongolenda ko munene vraiment papa olingite na lobi mabesa wapi zana soko simbongo oye ndeto koloba likamba ko buka ndako to bandela ce n'est pas le temps koloba makambu lobi to yebi na note zana no bongo ya to kani kanisa ona lobi o koloba na mtoto na ke changer mbongo lobaka na ke bilanga na olobata yaka na mbongo ko tonda o na sosela I am waiting when coming back. Obi bon ça va kene malamu zonga malamu na lingi pe mo na tongela nganda ku munene oyi no so ekoya if I don't see you early enough soko na mona po ya avante na ko sala o etaliga ngai bande ko balobi to koti chaîne prière bana basi balobi bitumba oyo eza bitumba molimo. Voilà bango neso balobi tondima na Biblia na liloba na Yesu Masia. Na sango mokonzi balobi toko sambela 14 jours et 14 nuits. Babani mabondeli. Jeune ya 6h à 18h. Wana balobi rassemblement pokwa nyonso to sangani to bondeli pe to panzani. That is why you are called Jehovah, you are the most high. Voilà balobi. Jehovah, you are the liloba na Nzambe yangonde lobiko, yangonde nguya. Toko ya tena tradition, toko ya tena bokoko, mais toko ya tena liloba na Nzambe. You are the reason why we have gathered, Jehovah. You are the Most High God. You are the reason why we are gathered, Jehovah. You are the Most High God. Oh, Jehovah. Oh, Tinekemo. Voilà lo sambo ebandi kokola. Lo sambo eza kokoba. Kondima pesa kokola. Wana balobi Nzambe zwa lokumu. Oh. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus.
Oh nzambe kumisama osama lamu tata na biso nzambe na nguya merci mingi pona mokola lelo na komisi kombo na yo kombo monene nzambe malamu poete ozali nzambe ya ba miracle nzambe oyo abongi pona bomo na biso na kombo tata pe ya mwana pe limo mosantu nzambe na nguya topeto merci tokomisi kombo na yo poete ozali nzambe malamu nzambe oyo tokomisi pona nyonso sali na kati na mboka na biso kombo na yo komisama poete ozali oyo kodefendre okobunda pona biso topesi yo merci po oyo osali kati na bana basi oyo bakoki kosala boye po babikisa mboka tata tokomisi yo na kombo na Yesu Masiya tobondeli ete nzambe na bomoi tika ete lobiko eya na nzela na bana mboka tika ete baye nyonso baza na confusion baye ba verite sela bana basi oyo po bango baza lokola ba pilier ba materiel ba instrument oyo bakomema sango malamu po ete mboka mobimba ebika na molili ignorance pela na domination nyonso oyo euti na ba tradition merci nzambe na bomoi opesi bango nguya lelo basambeli lobi bakoba na kombo na Yesu Masiya merci Jésus merci Jéhovah Adonai tobondeli boye na kombo na Yesu Masiya bakomi baser en Christ bakomi kobelela nzambe na bomoi nzambe na nguya baser en Christ babotami na mboka episkopo mokonzi pe alobi bitumba oyo tokobundango na molimo biso nyonso mokolo yango tolanda mbote na biso mbote tokutani lisusu mama omoni moto oyo aza moninga na ngai aye koluka libala ya mwana ya mwasi bandeko masolo masolo ebandi tala boye malamu merci papa est-ce que oza mwana mboka oyo naza mwana mboka oyo ko ya solo wana boye ibalamu paka sila minu na monoko ayeko bala mère Patricia osala nini na fi papa nasalaka na morgue mama osalaka na morgue yo osokolaka bibembe olingi nini sikoyo boni boy olingi siko nini oyo kosokola bibembe na lopango oyo na ngai te pardon osali shwa mabe mama merci mingi est-ce que libala no liboso yango yo te nabala déjà mwasi liboso mais malheureusement basi nyonso nabala bakufa yango nalingi nabala mwana no liboso ngai abo ozokalkile nga nakufa papa okoki te okosi ndoki jamais oye apeli susu te komona na susu wate nalobi tala keba na yo olingi sikonga na kende kufa po yo sepela nalobi te kokokufa naende kobala yo tovanda oyebi na baage oyo naposani boye naza so naposa osala bavatire te soki nakoli nakozala so naposa mwasi mibale te ebongo mwasi kaka moko ngai yawo makasi oze ozala yango ya kokipenge ezali makasi yango kolakisa nga na libala ezali bandeko tata mobange alobi bopikiliki bwa bokundu banzoto eyali nguluma yo mobali na age oyo osepelisa mwasi yo makasi yango wapi yango kasi azolakisa yo bopikiliki bwa bokundu banzoto baye kobeta masola mabala mère Patricia alobi ngai te nazalaka jeune fille bopimelanga mabala nakomi nanga mobange boye bondima kopeselanga masanga bobima mama ngai te soki yo olingi libala yo kende bala bango
amobi azongi saki akokangama. Oyo nini? What is it? Nini ko mwana nga nini yango? Nakufi. Nani abomi yo? Nani wana? Loba nani? Papa? Papa. I don't even know what. Qu'est-ce qui se passe na kamwe? Nebi tena suspecté nani? Naloba ke non, eza patron na ngai. Nde mutaza jaloux na nga. Ou soit batu na pesi ba dollar, ba pesi ngai ba faux monnaie. Ba pesi nga na to lukuta. Tona loba tata na nga mutu, ala ninga na molimo, alokinga to nini? Amobi. Ozolo ba nini wana nazo comprendre. Nini yango kaka oyo ke mona kuna. Problème za boye papa. Nandimite makambo na lina ebisa yo. Batu wana ba pesi nga combien? Na 5 ans. 80,000 naira. Ebimi na $100. Hey! Yango bato bazokosa oti na suka boye ndenge nini ko? Nga nalobelaki yo te. Ke yo nde se komikosa mwana ngai. Nalobaki na ngai. Siko omoni okanisi ke non mosala okende kosala. Baki kofuta 80,000 naira. Ah bon? Yo kasi kozwa kombe kuna? Yango moto ayibaki mbongo. Azongi bapese mbongo. Ono na suka 80,000. Ngape la lobi ke jamais na kozwa te. But just seems it's not your fault. So, resign to faith. Come, let's go in. Let's go in. What are you doing with the bag? It's of no use. Abeta kama tolo viena bamwandi mangembangu. Mbalo vyendi mite. Mbalo yo vyela ndiena fimbu. People are carbon copies of their fathers. Yango batu nyuso basepela ngaboti mwana mobali alandi magamba tata na ye. My opposite. Oyo yo penza oza opoza na nyuso. Come. Yaka ko. Ozo leso na yo. Yo my ba. I don't burn the two of you in my house. The man won't run. We're sick I come. Welcome once again. Mwana mobali une fois de plus bienvenue. Bienvenue mwana biso. Merci mingi mokonzi. Mwana mobali otoyebi babete lisolo na balabala. Bon, for the sake of a responsible officer like you. Kosana responsable, lokola yo, un officier. Mosalo sali présente limio. Merci, nandimi ke mwana mwasi pasi ba leçon na ye. Nayebi ka kobandela so makambo te. Oyebi ko uti voyage mosika na ville. Na lokele to ale kwa goliako. Te, la reine non. Namoni naza déjà entraîné pour na sala ba distance boyka ndenge na ye ka boy. Ok, merci bien. Who is Sikoyo, nani azali commandant ya division zali? Eza Mesei Kemba. Ok, kobanga te. Okoka sango na ngai. Send me word to your people, okay? Pesa mbote na bato na okuna tango zote. Likambo te papa. May the gods tika bazambe bapambola yo. Thank you. Thank you so merci much. Mingi Igwe. Oh, mobile nango soli malamu. Yes, it's our daughter. Asaka mwana biso, toza na shote ya. Yes. But you have to esengeli okanga mwana yo malamu. Pesa itoli benda matoi. That party is all. Mère party za biso te. Bote mama. Bino boza malamu. Ba jeune mboka. Mais bon, pas de comment te mère na biso. Ngana soki na ngape mosala. To ka nde ko zwa mbongo na biso ya cotisation po yakite na réunion ba jeune. Ngai. Na réunion ba jeune, elingolo bani. The meeting was mère parti. Obi ke non. Biso to yebike to zo sala réunion o pona intérêt ba jeune mboka. Donc ngana sa jeune boka tinga sa jeune ko la bino. Nazo tuna binoti. Bien sûr. Bon, ça va côté kaka peste mbonga cotisation tokende. Basi. Donc, bozo mona mutu nyoso bala te na mboko logo la chaîne. Of course. Isa bongo mama. Yo to lobi ya peste mbonga cotisation tokende. Nalobela bino. Yo. This party. Nous sommes à l'angawe bweko. Ba âge na zango fode ya bino. Naza na plus de 60 ans. Ba 60 bino boko mango to ebina noté. Bozo banga pete boyawa bozo kontenga parmi ba jeune. Tala nabia
Kende pas maman na yo. Up to 60. And your own is your mother up to 60. Webi ke na âge na zana ngo. Na lekina maman no na âge. As long as you are single. Maman na ngai tanko sana no célibataire. Osaka ka parmi ba jeune. I'm married to Jesus. Na bala Yesu boyeba yango. That one is not Te wana ezali eloko toyebiti awo. Tozo balika mabana mboka. Just go in there. Kote na kati mama. So la bisis cotisation to kende ko. So that we go to the police station. Ah bon? Donc boya nanga siko bo funda ngana la police. Mère parti. Tolobi tu ko lokelo ngambute, tu ko lokelo problème ti. Na bi balo wawa. Palangana. Alobi pas question. Makamini abande. Mama loba. Mwana na biso. Loba. Mwana biso azuzemi oyo nini mwana igwe ba sente princesse Ogadi apose kingai papa ah bon oza suna courage ya koloba penza na makambo na monoko na yo na kamwe princesse ba sente na nani mwana mobali ayeki koloba waza responsable nani ati ozemi wana lobelanga nani ati ozemi wana eza policier oyo ayaki awa abombaki nga na ndako na ye quelle abomination Ogadi koma osti omemi soni na miso bakoko na biso soni na palais royal soni na famille royale Ogadi bandeko nani akokota siko likambo oyo ekoleli mokonzi oyebi lokola osali boye omemi soni na palais royal pe omemi soni na bakoko na biso nakolinga te obotelanga mwana azanga tata na kati ya ndako oyo pe na mboka oyo jamais kosalema kobanda na ntango oyo nalingi lisusu te na mono na palais royal awa esili kotika te natala namona yo na palais royal ah bon pe yo kende na ye soko lingia bolanda nzela moko bo mokonzi alimbisa mwana kasi mboka ekoloba nini yo mokonzi ozobomba mbeba alors koza moto olakisa biso exemple quelques jours plus tard babengani ye na zemi na ye oyo alokoti place akimaki Ogadi asuki wapi na zamba totala simba libumu voilà tomoni lokola mokonzi apesi mwana na ye tumbu elika kolobake biloba na mboka kutu bomeka kutu kosala mbeba te po nzete ya mai kutu bapesi etumbu bayoki mawa te ebongo yoka mwana mboka nzete akokauka okobika wapi asuki wana na zamba libumu pasi bandeko zeme komplike abandi kolela moto pako ya azate bandeko yinda te ko ebeba te ko akoyi mikalikali nazobanga bandeko toloba liwa ebemba princesse bandeko nazokamwa par hasard moto aleki wana lobi oyo princesse mais ça c'est la princesse amoni abangi mbala moko akepa ya mokonzi tala baye komema oyo ebemba princesse akufi na zamba alors que mwana mokonzi akufaka na bakondition oyo te mboka baye batali bakomi na palais royal bango nyonso bazondima te Ogadi princesse mwana mokonzi balokoti na kati ya zamba
Eh, la reine aye abimi atali. La reine Atali, qu'est-ce que c'est? Et voilà Mokonzi a tiré ma leçon. Voilà Motonio soit collé là. Ogadi. Est-ce que c'est vraiment ça la bisoboye? Ozoko faliwa ya Sony. Igwe. Tela, oui exactement. Makambo biso tosolo belate Igwe. Exactement makambo tosolo la awa. Soki pour la tradition te. Oyo lobi ke no mwana mwasi ya mboka oyo ya liboso ya libota. Fo balaka mwana monoko mboka. Yango te teluki makambo oyo. Ogadi. Alingaka bala na moto mosusu. Ya mboka oyo pete. Baba na bango na kimia. Sikotela makambo salemi. Igwe. Biso nyonso awa konde tozali awa na kati na biso si tokufi tozolinga te tokoki te ndela eloko oyo ndela makambo ekomosala biso oyo eleki ndelo sikoyo nini yango tosala na tradition tomema ngambo nini tradition ebanda kosala biso boye sunga biso Igwe sunga biso Igwe wana bato nyonso balobi lelo Igwe lobaka liloba moko molimo na biso pe bika bana basi balobi toboyi oyo eza ya suka makambo ekoyaka te po tolelaka kaka tradition ngane nini elelisaka bana mboka bino nyonso botelema botelema oyebi eloko oyo esalemi na kongi suko resiste te kobanda lelo tradition oyo ekufi pe eza lisusu te na efe mokonzi alobi bana basi basepeli balobi Igwe oyebi koresone oyoki kolela ya bana basi ya mboka pe bana basi ya mboka oyo bakoki siko kobala mobali nyonso ashwa na bango Igwe umela umela simba nzete na libende Igwe bana basi balobi lelo eza délivrance toko tourner page ya histoire ya mboka mwana mokonzi ye moko akufi azwi mpe zemi ya moto mosusu awuti na ville akiti atali bozwa ebembe boyo bolongola yango baleli princesse me bango kuna basepeli balongoli mobeko oyo baefase tradition oyo epekisi mwana mwasi abala libanda ya mboka lelo baretrouve bolingo na bango basepela na mabala na bango sacrifice ya princesse eyaki na ntango malamu mpo babundaki bitumba oyo bakomi quand même na résultat bazelaka bangwana bakei bazosepela balela kaka na ndenga system po esengweleki ebembe esengweleki matanga liwa ya princesse ekitikali na nsima kolongola mobeko oyo ekomi kopesa bango esengo oyo eleki kutu esengo bandimaka te mokolo bandimaka te ke bakozwa lipanda na mabala baye kokonsole la reine baye kokonsole famille royale et voilà page eza tourné na histoire ya mboka nani akokanisa pe abosa na mokolo oyo surtout bana basi oyo bakanaka basala bamabala na bango oyo basalaka basho na bango na mibali oyo bauta bamboka mosusu ekomi na butu makasi suspense
Bande otota la kaka. Bande ko ba o banani. Oyo ba pakate ba o ba lefaka bango yote. Batandi molongo bazobima na zamba. Oye binga nazo sentir eloko mona kati na ngai. Nazo sentir que eloko moko nazo bate soki ça nini. Iche. Lobala malamuko. Tango nyonso kaka yo sentir omoni estali obo nini ngo kaka isala ko boye. Toleli biso nyonso babomela biso tradition na mboka. Siko balobi ke kokisami. Tokomi libre. Obono sentir nini susu. Oh. Yo kate na lobi eloko nazo sentir eza na kati na ngai. Papa na ngai tala tika. Oyo nyonso tosali ekomi na suka. Tolongi esili. Zana mobali ko boni boy. Na bango pe bayoka ki son parti la zamba. Bango wana babimi. Voilà page moko na lobeza tourner na mbokoyi. Oyebi na tongo nango ba jeune fille nyonso basangani lokola tradition oyo epekisaki bango babala libana mboka balongoli balobi lelo bokoyoka basango ba fiancé a poto bakoya bango na balobi batandi molongo balobi igwe umela igwe simba nzete na libende. Voilà elukaki lutte, elukaki guerre, elukaki bitumba, elukaki matata, enfin. Balobi mobeko yo, na tradition, ezonge sike uta. Wana basepeli, bayemba, babina. Bato bakokoma penza mokolo yo. Bakokoma na ba agenda, bakokoma na ba archive. Mokolo wana, bana basi babimaka penza pona kobina. Et voilà bandeko histoire ya film na biso ndenge zo style là. Balobi tradition et boma mabala lelo pe tradition ngo ekufi. Mokolango bazela kati mokolango pe kokisami. Et voilà merci Maison Christian. Alobi film kitoko pour un plaisir na yo. Et c'est la fin de l'histoire. Yawapino Didier parfait sans défaut sans tâche toujours. Ndimbola. We can keep on going this way. Okwiyaruba buro menana. Oh, yaruba buro menana. Akwasiwa bulezi oku. Oh, I see not a God, the Kabuzi Ezoku.